équatoriale, Parc à Virunga, Madame Belleville Kanela patronne, superstars, leader à la rame. C'est Madame Belleville Kanela patronne. Oh, elle équipe presque 100% à Congolais. 100% à Congolais. Ton théâtre. Ça n'engage que tes cas performance sur moi. Ça n'engage que tes cas performance sur moi. Mais l'équipe a tout. L'équipe a tout. Tu es là, mon l'équipe dit la douce. Théo, ah, oui, place na bandi. Azinga. Donc bon, tu benga isele ketu. Kuno tchak million de jours à théâtre na yo tchak les alara 30 secondes. Eh, kobina, ko ça ça. Mais lelo yo comment on bien suite au mona boy, Karine mo compte kuna zo papa ne kuna nani. O mona boy mutakala ngande bi mo mutakala RDB donc voilà. Donc c'est ça. Ah. Lobe ko kinde. Lobe ko legalelo. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était qui? Était Dieu. Au commencement de sécurité, c'était Belleville Kanela patronne à l'époque. Ok. Continuez. La vraie sécurité, c'était Belleville Kanela patronne. C'était Belleville Kanela patronne. Et la sécurité, c'est Belleville Kanela patronne. Ah non. Les sécurisés en tout et pour tout. Satisfait, ma théâtre est bien éducatif, on comprendre les leçons morales, les leçons tirées, et puis les lots la makambo ezuko mama passe là madame Belleville mama passe bandi mama passe bandi yango na mutema maman jamais suivre les guides bino boko mimi ba suivre les guides mama tout le monde est bamamba bazangi wana bamamba ba sécurité de bamamba bazali bamamba poni boyo mona hibo musulu wa Colbert musulu wa dinosaure zo kopona abi bino bosakana bo santi siko bango nde ba telemiona eza ne loko moko te oyo yo kotala muna fia pesa conseil mozalisi azalaka moko mupesi nzela azalaka moko suivez les guides Madame Belleville Kanela patronne c'est qui bango ba na mai ninde ti bango nga vala répondre bango ba ina mai na plateau mingi bilongi après to bande solo na bango ka pamba boyina makamona wana okipe ngai bango sute ngatala bango sili na malmena ki bango déjà vidi na kira na wona nga dobo ba kena mafuba na ebisa ki bango nga vala ya ko répondre ngata ba fing Madame Sile Madame Belleville lo moi je m'en bats les couilles non kipe bango sute je m'en fous do yo tigana bango ici oh mana mo posa ba sokola nano elongi aussi lo tana ba sokola elongi te bako ba finga nano mais mbongo tisiko ezali ezana nous papa na ça te babi mbongo ba lebi ezali et comme monotonie trop ba ko héros moi mon peuple moi kaya moi to ko takamba mo mbokili manjao to moni lelo boye aleki na tiva lobi Madame Bevingulu Ngulu c'est base de quoi par rapport à place ya Zalaki et pas Madame Nabiso Mususu place avant ya Simba place ya Zalaki ya Zalaki Ngulu ya mama boyina oye na age ne kutu mama na Ngulu munene bongo Ngulu maza ye Ngulu maza yesa bengi Madame Bevingulu yesa za Ngulu maza nani ne Ngulu maza yumu to nkongo Kilimanjaro ye ne Ngulu maza suta Ngulu sikobe Ngulu munene Ngulu pembe Ngulu be mona ko to boma na bato amotru Ngulu be yona yego be bisi base de quoi Ngulu c'est base de quoi yeza Ngulu yeza malanda Ngulu kuyi malanda Ngulu ndiye mo malanda Ngulu c'est na moi na kena na soir par rapport na kabola mawa na bande babile na bato balelaka c'est ça histoire bata matalana te so yeki matalana mwana mère Madame Belleville ngao ki sur le terrain matanga ngo bongo biso totali banini bazo benga bino bito bosakana kaboya awa biso toza awa mais bozate Madame Belleville soka yaki matanga wana elle est leader à la ramo donc quand il n'y a que changer na biboyi moni tous les caméramens wana anga batene to recadrer nana sali boy Thérèse sali ni a fingi Madame Belleville Madame Thérèse yaka nan yo fingi Madame Belleville pour na teka poani mais yo moko mona na yo ole o PC conseil te yo zo fisa mona munia conseil moni mama na biso Gabriel tumba yo sali boy pona ni moni o sali boy mwana moko mbala zawana conseil pe atika pe bo desap par rapport à ya game podobo yo lugara na bana bato mibali pe ke ba ko sauver na mwana yo pe la muninga sala na mwana yo okenana ngona baana do okende baba wa matali yebisi ya mwana
Pembe yango On a pembe. L'homme récoltera ce qu'il aura sémé. C'est ça. Les lots au problème, ce qui est quoi pas moment naïe, à kolanda batu nyonso balobela mabe pour maman. On a ni Gaïta. Gaïta. Est-ce que ce qui tape au fond de sa maman yo makambo to solo ba ya ko bomisa batu tout ça là peut-être que zo déranger pe autre public. Batu maman. Makambo solo ba ke yo so sele mutu prière, mutu wana ko kufa tout comme ça peut-être que zo troubler pe autre public. Ah, c'est là. Pour penser qu'elle peut être bien, mais yo ya o amkolo oyo, vous avez plus de 75 ans, mais on se fait mon abattoir à 12 ans. Nana mi qui dit. Passons. Donc, ndeko nanga Gaïtan conseil na opesa avant oya na télévision pour que le baké. Non, neza boy o nous sommes kana maman nanga, il faut vendre sa maman na maman. Il faut éviter d'autres choses. Tel ange nanga. Ngumuko nzambe nanga yi. Tala ndeko biso journaliste so yambi bandeko ba jouer na famille Bota. D'accord, c'est mon qui na yambi gesho atuna bonga mutuna moko. Tuna ni. Pourquoi vous jouerez pas à Madame Silate? Vrai ou faux? Vrai. Anna. Kofinga tepo jemima ibele alobi aweza masolo ya bato mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo o consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya jemima ibele. Voilà, chers internautes, malgré nous ne connaissons pas les noms, mais nous vous honorons cet après-midi. C'est pourquoi, raison pour laquelle nous vous disons, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépendrait de l'ère à laquelle vous allez nous suivre en ce moment. C'est moi, votre humble serviteur, le petit-fils d'un bon maître, l'herbe de casse l'artiste, je suis Exode Mikebi. Voilà, nous sommes sur GI Télévision et Diane Kamwanga Télévision. Je suis passé sur ce plateau. Je suis avec Tekas Perfi Maestro. Moi, Naba Maman, les chouchous de tous les mamans du monde. C'est avec lui que nous allons essayer de parler tout ce qui se passe dans le monde artistique et précisément Naba artiste et comédien. Tout le monde qui m'attanga. Il y a maman Nabiso, Boli, Bolingo, Oyo, Ayaki Ketika, Ikotika, Biso. Vraiment, mes sincères condoléances na famille biologique et Naba artiste et comédien Nyonso. Voilà, je voudrais vous dire un grand bonjour à celui qu'on appelle Esta Morena, la parisienne de l'X. En tout cas, big dédicace et belé et pas ya Keren Onga la balobi, ni tache, ni bouton, ni vergeture. Moi, je suis à 1,80 m. Moi, je suis à Tonda, Mama Wivine, Mukanga, Moukoko. Voilà, Eldine Mikebi, ma petite sœur chérie. Et pourquoi pas dire un grand bonjour à Esther Moussiana. Esther Moussiana, vraiment, ma big dédicace na yo. Yango wana émission na biso et bandi balobi coup sur coup nanya kozwa coup a nanya kolala et l'on a Tekas Perfi Maestro moi la ba maman tozana ye vraiment big dédicace na bino nyonso bozola nanga balobi lelo le 24 avril 2025, Moutoumoko a botami mwana mwasi F majuscule, la reine de son king, Bobaloï vraiment, mwana mwasi ya kitoko, oya tonda vraiment, moukie moko ya ba mannequin, mwana mwasi oyo azalaka vraiment wana, na mutunaye, balobi kombo na ye, shunga, Mungu, vraiment Shuna Mungu, vraiment bah, big dédicace na yo, vraiment joyeux anniversaire, c'est de la part de ton frère Exode Mikebi, cadeau signé Preston Jirel Bintou, mon frère. Voilà, je suis avec Tekas Perfi Maestro.
Moi, na maman qui se dit déjà bonjour et bienvenue. Ouais, bonjour, Exode Mikebi. Et Pelele! Chora na rutu cha mama yake na para ya pisina banado. Dona bala mafuba kimbongila un bon donc ra, il va me moto makili na bukila teno kito kimisa banya. Merci ta famille Bota Paris, famille Bota Londres, famille Bota États-Unis, famille Bota Mokili Mobimba. Déjà donc rendez-vous à ne pas manquer bientôt là. Les 100% congolais donc nangambo pour sa ville on a ndena ebisa bino ke après showbiz nde nazomona ngaloba makambo esalamaka maye sanga muté makamba passe bandi donc là mama belle baki mama passe bandi baki après Kinshasa showbiz mère aotalisa G apparemment Brazzaville to Bruxelles. OK. Donc ngamna loba ki ngaloba ki to sala sold out avant tout misaki to sala sold out. To sell sold out. Donc cela veut dire que famille Bota confiance pour passer ma belle vie. Moi prédiction moi vous allez Nazara déjà prophète. OK. En devenu. Je suis prophète en devenu. Mais là ça la biso vous avez dream air moi. Moi ba mais suka grand prêtre de Jehova obendanga na vani mpanzi na. Donc sur ce famille Bota mokimo malabino trop pourquoi pas na yimo kwa za kolta mangane cuivre diamant forêt équatoriale parc Virunga madame Belvi Kalina patron na superstars leader à la rame moko. C'est madame Belvi Kalina la patronne. OK. Oh l'équipe presque 100% va congolais. 100% ba congolais. Au théâtre. Ya bana basi. Nyon sur na basi. Ça n'engage que TK performance sur moi. Il y a un token na token analyse. Ça n'engage que TK performance sur moi mais l'équipe va tout. L'équipe va tout. Tchela mut moko. L'équipe dit na la douce. Théo wana mabi. Ah, moi basi na bandi. Azinga. Même ça l'équipe va tout. À l'équipe Black Line. À l'équipe à tout. Ouais, maman biso. À l'équipe Sila. À l'équipe à tout. On a artiste na biso mboga. Artiste. T'es tout par rapport à l'équipe. Na qui leadership. C'est Belvi Kalina la patronne. Elle est le leader. À l'équipe à tout nyonso. Tout. Au boss sounen. Et na tanga comme Backset. Hey. Mam tukit. Ah, tout ce qu'on a biso par rapport. Donc voilà donc merci beaucoup na bande tout balinga teka performance sur ma mère. Je sais que beaucoup tout nanga imeteka mwana to te bwani. Ba isa mo ba copie msusu ça donc à part moi journalisme oyo viki to tika ba boke. To bina ba copie msusu ça la poèse sunga biso na moi au foot à parler. Apparemment na mona le roi na famille Bota apparemment mbuya rolobela. Boza rappelle na msusu ça là. Mais on tout monde il a première fois tiens ba mutu na plateau na famille Boto azo ibisanga Boto yamba pe Bob Molema azo ibisa benga kete à part wana na za place na sala na mambo l'état boyina boy yo boso za na ba cop oh mais bozi dépendra na monde oté hein mais vie et ça basi na ba détail c'est des petites choses on néglige ça surtout na linga vie à théâtre to vie à YouTube oyo ça sert à rien qu'est-ce que tu vas gagner il faut que bouler vie que bouler lobby to na petit to bota ba petit bazo kola ba 8 ans 9 ans déjà donc ah lelo oyo abenga père neza boy papa mbetali chic yesenga fo mukebuka na bozela obeta ramatolo ndeti nga vi na ramatolo nante na koka na ngote po na mukongo na esprit ba kongo na boma kilani déclare ngai sina benga allo la maman chérie à moi si kabela ngai $100 to $200 et si ça passe na ngate na ngamole na créer na ebiki na misel ça directement avant na zela bato na benga bato c'est ça donc héritage outil là-bas no eza ba fan te fan ba okende suba mona télé là dans ça théâtre à l'époque yebi groupe comme un succès yebi combien de fans dans na mukilio c'est ça au sovandi bo chaque semaine au zela mususu soki mukese ki oza ba 400 balles chaque semaine soki na ba fan moko ma ba 2000 3000 balles bakenda ba pour succès zate oza sous na la toile ba on bazaka bomba fan ba fanana ba yaka peso ba moni ki Ronel Kosa ye ba keba Ronel Kosa so moni ki décor ye ma fan na biso o tuzana bon à l'époque bon on a pas comment ba fan ba ndeko ba ça ba bima yipe na si ça succès les lots c'est ça et na ngolo ya nature mais surtout tout la biloko wana père au sel au to mabwe comment le faire na biso nani mo tanga kombo ate po ko léser par rapport à Dobo il faut que na tout fait nyama ba to ba yebi mamu comme si je savais vous comprenez l'état yango ya ko somba papa mu l'état yango ko somba mituka dans na mbongo na yo ya poche na yo obi ki ngane mna souffrir bona yango c'est ça YouTube na cop tout ça là par rapport à moi suka ngonda pe na msudia ni kama ngo benga aloteka moi 500 moza kuna
Créez-moi film, quand tu as un bénéfice, moi, ça là, moi, d'abord. C'est le moi, je sais pas pour ma femme. Mais sans quoi, il y a là, moi, Zimbé, sur la chaîne, comme foutate. Sur la chaîne, moi, foot, moi, on a été. Pas moi, on Maël est quand était. Maël est à YouTube. Pour YouTube, est Kende. C'est ça. Où est Viber? Les lobos. Où est Viber? C'est ça. Zali Mayoga Narate. Mayoga Narate. Donc, ils sont importants. Les autres TikTok, WhatsApp, le pays YouTube, la plateforme, monsieur, et il n'a pas succès à danger. C'est ça. Un jour TikTok comme on a succès to bana TikTok à l'époque je m'abuse pas depuis 2008 2018 pardon 2019 TikTok est à l'époque ngai master mo na PC ba mbote bon les que panda tabenga ngalo teka faut la plateforme mo boy vous font nini compte moi TikTok bo tabenga ngai c'est les que kuno tshaka mbilono ndo zwa théâtre na yo tshaka uno ezalaka 30 secondes kobina kosaza bilo sasala mais lelo oyo komana ngo ya ben suite omona boye Karine Mokonzi kuna zo papa ne kuna nani omona boye mutakala ngande bi mo mutakala RDM donc voilà donc c'est ça lobe ko kinde lobe ko leka lelo ne jamais trahi personne pour la jamais les banques ni match ni on est toujours là. Ba personne confiance. Ngai confiance pas na ngai bo me ko pesa ngate pour ça on pesa confiance ou zo limbata. Bo zo bordi. Voilà, merci beaucoup beaucoup. Mais confiance dans lo ba oyo. On a sou pesa fin madame Belleville ko pesa na confiance. Yango wana to be la confiance par rapport à famille Bota. Mais il y a yo mutu wana eza à part. Mais discrétion pesa là. Discrétion. Mais les kamu ya ma finga nde. Madame moi finga pendant 7 ans. C'est ça. To yaka notre big non tout ça boye. Ni ma finga. Mais tu vois d'autres personnes qui vont recadrer. Il y a recadrer quand débat. Ok. Donc il y a internet sans injure. Sans injure. Tu as tu recadrer. Non non c'est libre. Thérèse c'est libre. A fini madame Belleville. Madame Thérèse hier canon. Il fini madame Belleville pour na take raponi. Mais yo moko yo mona na yo au lieu PC conseil té. Yo fait ça mona moni conseil. Moni maman nani maman na biso Gabriel Tumba. Yo c'est libre pour nani. Moi no c'est libre. Moi no moko mbala zawana. Conseil pays atika pe bo déjà par rapport à game. Ya game. Lugrana bana bato mibali pe ke ba ba kosafa na mwana yo pe la muninga sala na mwana yo okena na mwana bana do okende baba wa matali yebisi ya mwana pembe ya mwana wana pembe bien l'homme récoltera ce qu'il aura semé c'est ça toi semé nini voilà c'est ça nous tanga motro ya mwana bulu ba français na mwana linga français pour français na mo berrer mo ils ba berrer ba ils ba lapsus ezali nango ekenda nango voilà donc lelo oyo internet et comment nango lié moko ya bato bako ba silisa ba makambo na fungoli live. C'est ça les blèmes. Bon dire c'est bien. Skini en monate. Maman na film du monde entier. Maman na film. Biso to pesa bande wona biso ba ko ba zo temps ya ko ba no sala ba promotion. Pourquoi parce que to banaki yango. Makama passe bandi merde madame Belleville lobiki makama passe bali yango ne madame Sila lobiki mama passe bali nito moni pe na ba sécurité na kata matanga Nzambe na ngai makambo bongo yango bazo boyi yango na mutema mama ba jamais suivre les guides bino boko mimi ba suivre les guides te ba mamba to mona ba mamba bazaki wana ba mamba ba sécurité te ba mamba bazali ba mamba poni boyo mona hibo musulu wa Colbert musulu wa Dinosaure zoko bongo abi no bosakana bo santi siko bango nde ba tele miona eza ne lo moko te oyo yoko tala muna fia pesa conseil mozalisi azalaka moko mupesi nzela azalaka moko suivez les guides madame Belleville kandi la patronne muta pesa batateta to bon te certes à l'époque si je m'abuse pas Herman Ekasongo ba notamment na les trio d'enfer au pays opposé qui offert ngana saki na kati les trio d'enfer c'était Herman Ekasongo à l'époque aussi natana yi lelo oyo la Belleville na bien na des leaders oyo na bige lelo oyo suna vandi boy ba leader ya nga solo c'est madame Belleville pe Herman Ekasongo molimo ben c'est qui me disait automatiquement tout le monde pour la presse faisait kan mais c'est ce que vous venez de kan et puis na bébé na biso c'est quand moi aussi mais père comme na 4 bana 4 pena go donc 4 félicitations à président Herman Ekasongo Erkas molimo ben c'est papa biso. On se comprend. Par rapport à l'époque, c'était Herman Ekasongo. Oh, il y a pas président presque belé tant na sentiment ya go benga ya go tamola bena bana bango mais basala ngaka kitoko te. Basala kitoko te. Il a fait les cas. Tega na zaki wana mpandi fait ko sa mobutu zaki wana. Na masa mso mo ingrat boy on voit na nani na Sinclair. Olobi Sinclair. On a na suna nini.
C'est clair. Peut-être ah, d'accord. Ok. Mais malgré ça, il y a pas de problème. Ah ouais, on dit que parce que Herman Castro va basket. Mais là, il y a fini Herman Castro. Pomté. Mais si les trio, on est qui sont pas mon antenne na katikati. Fait que bête na 9, t'es bête na 8, un grand bête na 5. Zambi. Tout ça, on a par rapport à ma méthode. Mais tout le sentiment, le haut madame Belleville soulever les guides à PCG. Pour les lots, ça la mona été madame si tu une n'a que matanga. Mana bota mana vie na ngai. Banda ba comédie ba kufana o ba kufati. Na ba fête ça la première matanga na que ni groupe salon. Na kende siku na sécurité pour que ça aille. Na ça yona. Na moni bon. Ozai wana. Na moni bon. Ba telemi. Bien madame Aïcha et puis petite sœur na biso nani. Petite sœur na biso Michou. Ba telemi bon to wana bon. Na moni bon. Normal que 50-50. Na Gilles, Babi succès et dégâts. Apparemment, on a pensé. Apparemment, on a pensé. Mais c'est le bandit bandit. Na mon roi bandit déjà. Na bandit. Babi côté mususu, bino boya kana bino. Ba mona bino boya kana bino. Mais star mo et babi place à y et le roi ça star mo boyer place à l'équipe bino a fini bino boy koya pour bo santé qui est koya. Est-ce que madame Belleville n'a pas quoi non? Oui, la vie mortuaire. La vie mortuaire, ça. Est-ce que vous avez occupation les jours? Ma tournage, mon mobile. Na bien. Mère a commaré trop. Mère a tourné trop. On a filmé, on a tourné à Yemoko, film a dit nana, film. On presque belé. Des chaînes candistas. Des candistas koto. Attendez que, nana tente na moui. Na kena na soir par rapport na kabola ma wana bande babili na bato balelaka c'est ça histoire bata matalana te so yeki matalana mwana mère madame Belleville ngao kita sur le terrain matanga ngo bongo ah biso totali banini bazo benga bino bito bosaka na kaboya awa biso toza awa mais bozate madame Belleville soka yaki matanga wana elle est leader à la moko donc quand il y a qui changer moi tous les caméramens maestro et bon les autres to assister na bablo bongo siko un jour pour te souhaiter te muta kufa pour liweza na maboko nzambe to souhaiter te lelo boye moko akufi mupanzi otomoni madame Sila mupanzi otomoni madame Belleville c'est la fin qui justifie les moyens parce que au moins ce que leader azaka moko ah, maestro, ma image est otika là. Solo na yo. Leader la kamoko. OK. Leader a mbalité. Wengi là ezala wengi. Leader azaka moko. C'est ça. Wengi panzan leader azala moko. Peu importe ba leader ba panzan ke bel mais leader azala moko. Ba bi oh le roi, yangi ama. Le roi de la forêt, de la jungle. La guerre ya wera na jibe wera jiba yebo ye mane ba tono ba mukini. Moni jibe ndengeza boyo ka ba éducation. Mais oui elle est ba voici ma stratège. Maman a l'idée. C'est quoi wera elle est là. Mais madame Belleville, maman a stratège, maman a l'idée. Mutabi misi ba ne belle. C'est madame Belleville. Solo na ngandi mususu. Même panzo nous ko pete ki yeza bele ko la par rapport à métalli. On a bi malibana. Moyo. Abibo sakani lelo boye tozomona bino te Casper maestro to beta non lisoto sa analyse wana to mona ki bino na matanga ya papa Richard Mukoko moni pe mana kimia besoin ki temps ya ko soutenir bien ya ko garder patrimoine de bobenga kaye madame Belleville besoin ki temps ya ko traiter bino là tous les mots ba receveur ba garde corps ba nani ba soutenir ba ya ko simba mutu bonte ba offensaka mutu bongo te aza mutu lo ba to nyonso mais lelo oyo pe to la rande to la muka kaka boye to moni pe sous lelo madame Sila na ba garde corps oyo bango ba oyo ba to ba traitaka bino lokola ba de tous les mots. Mais tout le monde a reproduit presque le même acte au Yobino Bosalaki, au Lobani Place. Depuis les débuts, on a soulevé les guides. C'est Belleville qui la patronne. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était qui? Était Dieu. Au commencement de ces dieux, c'était Belleville qui la patronne à l'époque. Ok. Continuez.
La vraie sécurité, c'était le Belvi candidat patronat. C'était Belvi candidat patronat. Et la sécurité, c'est Belvi candidat patronat. Ah non. Les sécurisés en tout et pour tout. Et dans ma famille, il a 316 car président Lomé Fontaine Sukora a aimé le théâtre. Qu'il a donné sa fille unique, Belvi Kandi, la patronne. Enfin, le théâtre congolais et africain soit sauvé. Tout ça, on l'appelle maintenant pas notre président Herman Eloma Bimisi. N'a pas si. Ou bien, ça va la fierté à président Lomé Fontaine Sukora n'a pas film danger, c'est madame Belvi, madame Ursule Péchang à Black Light. Madame, s'il n'est pas bien. Il y a comment rater. Mais nous, ça la différence dans mon com. Mais tout le monde a un petit. Exact, logique. Tout le monde a un film. Nadia, n'est-ce pas le tu mets dans la chaîne. Eh, mon n'est pas pour dire monsieur que ça là. Dans le lingot, tout maîtriser parce que confiance, c'est que vous pouvez ça la confiance. Mais sauter. Bon, vous me deuxième chaîne les abakouk. Oui, ça a partenariat na on a mis so journaliste. Ah, Bobby chaîne na bangumuko. Ah! Nzambe na ngai te. Tala ndeko na journaliste so yambi bandeko ba jouer na famille libota. D'accord, c'est mon qui na yambi gesho atuna bonga mutuna moko. Tuna ni. Pourquoi vous jouerez pas à Mpandi mususu wana? Madame Silate. Vrai ou faux? Vrai. Ana avançons. Tu continues. Qui bien? Non, mais mususu ko yo c'est tout ça là. On a ninga bana do. Mais n'est-ce zo mona ikende ni? Mais normal da 50-50. Mutum suna viatina ma force sale la asala qui partenariat na bato. Maintenant mutum so bota ma force à leader. Qui leadership ba bota mana yango. Et le gars madame Belvi candidat patron abota ma leader. A kufa leader. Na ça 50 ans. Tout le ba lelo boye. Moi réconciliation bandi kozonga nango na artiste mususu oyo. Madame Sila azwaki time. Kasi il a mususu ya des gens oyo ba conseiller. Et puis c'est moni ton facocher mida. Et puis maman international azana figure le rôle baboué. Batika ko insulter ba artiste comédienne. Moni ya na biso o pour na chaki bango loko mo et na pesa ki bango challenge. Ba ya na ni na plateau ba sokola nini. Mais na moni bango pe na matanga. Ba longolia bango ouais. Ba bilo que c'est bien bon a compromis sur scène ni longi. Ah, au moins qui n'ente. Nani mon angel. Mon atna masina. Ah Ba na tuni mutuna nini pon mai kauki. Pour na mono leki. Ikauka déjà. Pour première fois na mona Ah. Depuis Akiser na yo. Na zo ibisa yo première fois na mona Mon épazane bien. C'est bien bon Asukoli na akoli. Bah nous monde qui dit bandolo ba 50 couches ça na mususu bongo te ya komi na normal naturel. Ayaki normal, ayaki naturel. Kasi yum to mona pour la zaki. Yum mona mission naturel. Na mona ki la zaki te. Bon. Magi naturel te. PZT? Bazindi. Hein? Ah 80. Ah 98. Ah ça. Ça ne va pas. Voilà. Compromission scène. Merci beaucoup. C'est la TK maestro. Mon madame Belvi. Un bon sou comme beaucoup. Allez là bon. Tout le monde a eu la vie mortuaire en tout cas. Normal. 50 normal. Ah ya continue. On a cop. Alors mais yo matango ete papa do ndenge ngana sa cop butu. Ateka barente. Asa ni cop na butu. Na iba rapeti na sa cop na butu. O ba iba. Kopon. Sa cop mwana yo matanga ete. Na mo bakile bile wa tout ça. Madame Belvaza awa webisi tinga na zana cop déjà. Te la webisi na madame Belva komi sikoyo. Singana na cop nazo gérer ba client. Na iba pete ke vie mortel zali. Na taille kilote. Par respect, il a été permis à madame Belvi avec des kilos, avec ma kilote. Je ne suis pas pédé quand même, moi. Ben oui. Oui. Passons. Tout cela autour. Nous avons ma bengue. Moi, binomo, moi, t'es caso qui m'a bamam. Non, tout naïe. Oh, bon, bien. Ba pédé, ba esprit basalit. Banani. Naïe bangote. Bazaka belé. Oh, yo, yebi, on a yebi. Pour tout le monde, t'as comme moi. Oh, yo, yebi. T'es à vie là-bas. Bah, continuons ça. Mais bientôt la paix Jésus revient. Jésus revient bientôt. On a TV. Bon, pas bon moi, tema. Pour tout le monde bande on a mususu bazaki wana bande on so ba kuki bili bazaki ono balobela madame Sila. Oui, bitu nani? Nini maman papa. Na matanga tout ekufama na mboko. Est-ce que son mona nage bande ko na biso na bayande bayamo bonde bayaki jona? Parce que bayebeki maman na bango sani. Ah,
Ah, ils ont électrique ça maki allô madame Azokita. Subito madame Eve monter. Muta satana qui madame Eve aux parce que il a eu le tournage tout ça. Donc il lubaki madame Eve yaki ko compatir mawa et non ko ça matalana. Parce que bande ko na biso ba ende ko sala matalana. Moni bata matalana vi bangot. Pour mon qui n'a pas live nyonso ba vidéo nyonso bango na ba zone na lobi boye ti bozo biso ça problème té problème les choses ani ba chande date spectacle ba sala lokola ya showbiz ata showbiz té ba signer trading ezali donc ezala ba presque ndatinga merci beaucoup mon président Man Kasongo na ba éloge ni somba pour biso vraiment tout ça toujours na mutima père abenga mon fils félicitations. Votre spectacle is good, part of the boarding, I am a people. On va le parler en climat. Ok. Taras. C'est d'accord, patron. Bacha date. Biso de longue na terre ya ancêtre na biso, tu as affronter ce que terre ancêtre mususu. Tu as le Congo Brazzaville. 100% congolais. C'est pas si pendi ça. Makamba pas c'est bandit déjà, il bandaki depuis showbiz. Ok. Au moins un film était skinny. Au moins un film était. Au moins mais t'es grave. T'es resté dans doigt au film. Au moins que à venir na yo lobby. O le cahier makasi bo makambo yo sala ba on va sala monter. T'es grave suicida, boina boye, ba toi suicida da costa boy, likina ya bala nana. Ta film. Na moi si o ya le kanaye. Ta film. Moni théâtre c'est la représentation des conflits humains sur scène devant public. Mayo ezo le kana film ya skinny. Yango le kana vie ya bato. Tomoni kuna madame Belvi nini yana ya rejeté na ndaku likolo ya mama mabe ngatala ana TV na ngamnena nzabe natana vandi boy po ngatala Belvi TV natanga ni kama na télévision. OK bo candidata na candidata pardon par rapport à film na biso na yebi a film monezo kinde boy pour moi pesa ba remarque sur film bien bien tout le monde qui pesa une remarque par rapport à c'est bon mais pour moi on a ça comédie na mdo aboke on t'a dans un artistique pour tout le monde et puis na 9e épisode moi erreur mo qui a coupé moi ya mona ndio mabiloko na ngana olinga to sala kande ba biloko wana to aider madame Belvi en tout et pour tout et non que d'autres aider madame Belvi pour te convaincre à kabila $200 $300 et 600 capacité c'est ça ce qui est important tout ça là ba vrai et non tout ça ba faux vrai. Lobego leka lelo rande kita et bon on vient na biso ridiamis rendez-vous na kibotata vous avez pemena madame Belvi pona nini osala ki boy azaki na bino bien poni bono décevoir na mutema na bino pona ya mta décevoir bato isa problème à décevoir ya na biso Kilimanjaro nani ya bijout. Azara succès à l'époque, Kala, jouer avec Kitoko, il a joué à l'époque. Mais si la gars boya, Ayebaka jouer. Ayebité Mayebaka. Na moi na ensuite, il y a comme les gars m'ont dit à Milage, quand on tableau moi mon peuple moi kaila boya. Moi to ko tramba mo mbokili manjao to monier les loboye. Aleki na Tiva lobby madame Befingulu ba Ngulu c'est base de quoi par rapport à place ya Zalaki et pas madame Nabiso Mususu place avant ya Simba. Place azalaki abazaki ngulu ya mama boyina oye na age ne kutu mama na ngulu munene bongo ngulu maza ye ngulu maza yeso bengi madame Belvi ngulu yese za ngulu maza nani ne ngulu maza yumu to ngulu Kilimanjaro ye ne ngulu maza suta ngulu siko be ngulu munene ngulu pembe ngulu be mona o to boma na bato amotru ngulu be yona ye ko be ngulu base de quoi ngulu c'est base de quoi ye za ngulu ye za malanda ngulu ko malanda ngulu ndiye moi malanda ngulu c'est mto bing madame o lo bele Kilimanjaro oh yo tan kombo a bing madame Belvi ngulu ni vrai ngulu potala tentini tena ya ngulu etai na ya ngulu do nyoso ne ya ngulu ndambe ba théâtre ne be ya ngulu c'est pour tout ce comme question pour ne pas remplacer nous autres couper sans confesser t'es pas besoin confesser le mabé makasi t'es au silica malama silica soka siliki pe abenga na tunie ou ben madame Belvi ngulu kasi yo vrai ngulu pour y bolanda madame Belvi donc on ngulu alanda oui si Abiaza ingrate mambo belia yemo no maman ingrate yemo no maman ingrate soki madame Belvi qui est ingrate za ngitama be yambi azala humilié moi je suis témoin qu'il est entre guillemets na bomi parenthèse wana na fond on joue
soki madame Belva zaki mutema mabe muto zo tanga kombo lelo awa alinga zala humilié na balolenge mabe tika to mona lokola zo bomba ba mo rebeli na mutema moni réputation ba pe yango te c'est ça faut garder la réputation tout suka na o etali vie professionnelle tout suka na vie o etali vie na bisote moni vie professionnelle moni teka ou sona teka mais vrai non c'est superfité comme mbote comprendre de soko lobi na ngo sona teka soko sona pa biso VTK a aussi été journaliste été analyste toujours analyser makambo il y a des choses différentes entre personne et personnage ça on a commis personnage je suis tout le monde dit garçon 1m70 1m70 tout qui gara tu comprends on a commis mutu mususu mais en dehors il y a ma solo vie libanda vie na ngai libanda za makambo mususu on est na loba na télévision et na loba libanda ngai libanda ka tibini ngai libanda takena na elo benga inuino veritas sous la licorne des vérités qui se disent na kina so na na ki mukongo kuna mais on a commis personnage qui te casse perfume maestro moi la mère bah c'est la vraiment définition personnage c'est la personne fictive ou imaginaire créée par l'auteur ouais OK nga auteur na so na ke on osa boye par rapport mettre analyste sinon ça analyste pardon il y a makambo tout na ngai OK so na ni auteur na ngai tsinga osa so journaliste so que na comme ce qu'on a pour ba journaliste on pose ko ba question la déontologie journalisme. C'est compris? C'est ça. Merci beaucoup, avançons. Voilà, merci beaucoup pour comprendre Pena que maïe ou bien sagesse ces obi maï pas teka perfil maestro. En tout cas, tout continuer conseil la bino musala teka maestro lelo boetola la biso dola la gato la mukara ponza medala disabiso la muki. Tout monde ni karamba moi et moi na gabi kaita ye awa alobi alikina TV avec abi mutu nyonso oyo lo ba mabe pona mama na ye lelo au problème ce qui est quoi par moment naïe à Kolanda batu nyonso balobela mabe pour maman on a ni gaita est-ce que ce qui tape avant sa maman yo makambo to solo ba ya ko bomisa ka batu tout ça là peut-être que zo déranger pe autre public batu maman makambo solo ba ke yo so sele mutu prière mutu ana ko kufa tout comme ça peut-être que zo troubler pe autre public donc yo so mutu notre monsieur le ministre Costa Mutamba voilà là pe moi trop on sa maman avant wanda zo yitaya zo yitaya on a te mais yo suis tanga nde ya ko leka na télévision pour le baki mutu to ko loba no to ko loba makambo ya mama na yo soki mama na yo alobi makambo ya ba to ko loba makambo mama na yo ya mama na yo to ko loba so comprendre c'est ça faut to loba makambo mama na yo pour comprendre que maman na yo ba loba makambo ba attends ça les émissions mo lobi que no président so ba beng saki na ba ninte mais yo ça on ba les atouts ba beng bon on se copie ba beng président so ba beng ngote ba beng ko pa mugijo a traiter l'opposé ba ça avec ma bé ba ça avec ma bé quand même moni makambo ça mon vie hein koni nga ding to benga place mo bufuzo ka ntwaka to ka ntwaka o ne mtu ara linga te yana mtu za ide yo po na yo changer detina na ide président sobe amima nani ya gabi pa mogijo vous yebite a ide po na po na ide par rapport à son taïbo demi terrain c'est ça nani ga dobo po nani ga kimbongila para bon mais il y a le banane qui soit moni caméra perdre kanaï mais ce que il y a l'air loba que soit moni caméra à perdre jusqu'au moins on le na télévision pour le baki maïman c'est comme la maman na yo mutu wana ce qui asana charula ko na ninga dobo c'est que il faut voir na mafo bela tu fenya mangwaku o c'est la maman no kimbongila biki mama para par rapport à garura ko kenona ndenge ya beloti wa forcer te pour gumba kimbiko eko yera na tinanti regarde pas comprendre on seul baté comment est le dans le boui maman là yo to rater ko dominer ba na la toile ko lobo makama mabe na la toile yebaki libanga ba non so boki so likolo yebaki ezongi comprendre donc la faut boire so likolo faut qu'il c'est ça et le pour qui ko na c'est est-ce que vous boire so yé pas ba ndeko no ba comédien et aux ongles là, on parce que vous avez comédienne. Pour ça, je m'appelle parce qu'il y a Gabi, c'est une bonne actrice. Pas bon moi. Une bonne actrice. Une bonne actrice. Il y a un c'est ça. Oui bien. OK. Il y a Gabi n'inga bon maman
tala ko jouer gabi ngai à l'époque on se pisa fort ataka tilelo nga pena nga tena nga tana wana ba jouer la sepela na bango ba ser na ngai na biki na bete pena bango mo ba tableau mo 4 la fière na kota ba ya nga na jouer pena bango mais au moins ba ya ngo ba ni ko se respecter. C'est ça le problème. Donc ce qui est là boy batu ba ya na TV pona ko simba yaya c'est que yaya mo ali ko se respecter. OK. Lelo oyo pour ça Caleb na mo ba voyager. Ba voyager. Ba voyager. Ba kutana pe sous Snark mobi ba za ina mo fête moko. Mo Teresa kenete. Ah na habité total ki ba image. Mais ça ite. O mona ki. Ponini ukoma no fierté ya Snark te. Ponini ozo kitsa Snark. Na bilobela na magamu zanga mutuna makolo. Wana ya nani? Ya tete. Te ya soka yeli o te. Pour la place au sepelati. Malama sepela. Ah sepela. Pour penser qu'elle peut être bien mais yo ya o mkolo oyo ozala plus de 75 ans, mais ozo finga mona batona 12 ans. Nana miki disi. Passons. Donc ndeko na ngai Gaëtan conseil na opesa ye avant oya na télévision pour que le baké. Non neza boy o nyoso meka na maman na il faut vendre sa maman na yunde ba maman. Il faut éviter d'autres choses. Tala ange na ngai. Na mona ki na matanga na mona ki na cinquantenaire les jours ya matanga ya mama boli. Malgré au pesa na mbote te po na bona na peso mbote na nga yo lo bara mabe ya même. Zanu no bongo stele ou na vivre na poche mutu de. 24 nga te nga olembola na lembulika. Eleki. D'abord. Donc vanda. Mais par rapport à Meteli, il faut vendre son meilleur. OK. Mais à Bouma Moto. Tala âge nanga, tala ngai. Ndi na bona za da responsable. Momi nanga tala ki maman nanga na télévision a ko insulter. Bande ko na ye ya ba comédie a ko luba makamusu. Est-ce que momi wana a olingana bala yo? Na bala yo. A ko hada boya po bi maman nanga sala ba prière ba beaucoup. Ba kufa. Abe gazeti. Mais il faut voir na wana. Mais au moins voir na wana oyima mona mafweba ka obaniki mbongila keba dobo ko zongila na kana garula. Voilà, merci beaucoup en tout cas. On me souhaite que la comprenne en côté. Ah Nzambe. Kimbongi là. Bon, merci beaucoup Teka to na biso na shit hein, to na biso vraiment na shit. Vraiment question souka tozo mituna par rapport ya bande ko na mususu o vandaka na bango pe sika moko. Zo rataper ya ko partager na bango tout monde na bango bayaka pona ko finga ba comédien. Tout monde ki na matanga bande ko na biso mususu bande ko loba bino bande ko loba akoti pe na makambo mususu loba ki biso yo tozaka pe naturel biso pe to ko sala nyoso to ko sala mais bino kuna ba bizengi bino kuna ba intel ko ba propos ya bongo ezana ba yaya basi oyo po vanda na bango o afficher na bango ba monaka yo na bango ko bimisa propos bongo na ba TV kala déjà to monaki ba yaya msu ba yaki ba loba ike nde toza na ba sous-vêtements te to yaka na biso bongo to tambolika bongo mais lelo ba propos msu se bimi sous une fois de plus on a levé bon ba yaya na yo vanda na bango tenga ba yaya na ngaza ba ngamuno na ngwadi. Que beaucoup de gens petit frère de la place moto za petite sœur nanga. Futanga te ya na no bazanga ba yolo misu bazanga na yolo masina. Wa masina wana déjà mis lolo. Wa yolo zo banani. Tendresse. Ya na mai ya sokola na watika ba pansika pampa mana. Yina ipseki bango ba na mai. Muninde ti bango. Nga va na répondre bango. Ba ina mai na plateau ba mingi bilongi après to bande solo na bango. Ka pamba boy na bakamona wana okipemo. Ngai bango sute. Ngata na bango sili. Na marmenaki bango déjà vidi na kira na wona nga dobo ba kena mafweba na ebisaki bango. Nga va na ya ko répondre ngata ba fing madame Sila madame Belleville lo moi je m'en bats les couilles. Non kibe bango sute. Je m'en fous. Tigana bango ici oh mana na posa ba sokola nano elongi aussi no tana ba sokola elongi te ba ba finga nano mais mbongo tisiko ezali nanu papa na papa te babi mbongo ba lebi ezali et comme monotonie tout ba kosiko ero un peu tout wana livre sterling apa banakira ke ba kwanza so na moni kwanza be ba le sefa na tsheba ngwana bas muni ngai ba ya wana ataba longi onyeso ba oluba osino tana ba sukuli longi te longi asalite bana salite ba sukuli ba sukuli te bataka bataka no caleçon te donc ça ka bonga et le ça la passe ça artiste oyo ba on peut faire partie ba yep déjà une fois de ça vanda déjà na scène boya joie
mais ko finga bande ko sokola kande lungi papa masolo ezaki sokola lungi pour répondre au loba mabe au finga belvi sinon ndana sokola lungi te c'est ko saka kubuka finga kanuka fa sokola nano lungi soit sokola lungi bravo après finga on to finga bon wana hiyo na kusimbo su wana tirel wana zo nata na tikoka na kimbongi na kabongo mais aussi longtemps na ba la vie ba face na bango te yo ko samarita ni bolé o sokolo marita ni bolé non naturel maman to non naturel vous avez bien j'ai mai bien na plateau na biso biso bien azwa bien une fois de plus à une fois là déjà na maman na biso marita pour ba utaka fête a bien tout azalaka vraiment naturel et puis bango ya nini ache make up na kelargi masolo les raisons ngelo ba bozo ni anikelungi pour là na make up mais ba sœur na biso na zo ba ki ba sœur na biso ba petite sœur na tout ba nika kelungi na pasi bazala nonka bo yo ça na émission abike zela na sokola ko ka totaka obima bo lero o mona ba rouge bordeaux concentré ko boulete ka obima bongo alors gérer a teme quoi ine et ça ta 3 heures du temps Nzambe ça ta 3 heures du temps 3 heures du temps avant na bon ngala liana bon na mela na bon lo bango clair à l'époque là nazara naître non ça la passé na biso moboya à l'époque par rapport à Dobo na mafuba na tout fait nyamangwa au place où nous manquera bato na ben no bena musalati bino suka abandok donc voilà tout ça na biso o da ba village bana mai monde saboye mutika pe mo ngana vansa bon conseil bana mai o bane bo vansa bango ko bana bango na bien bana témoin ba ibiteka ndi ba mo to ba ibiteka gasuma mukusiba bachaka ba poudre ou bachaka ba couche mo na biso ba muto ya sokolelo ngozate to na bango bana pe ba mlo ba biloko kala ko finga bato ba manakala depuis bazalaka na yo est-ce que ça pétant ya ko na vandisa bango na solana na bango OK que ya ina les bazo voici ba ki ba Brazzaville bazo batama na bandaku na sosa on mi aux invités faut boza la rue libérale ko ça no loko mais au moins tika ko ba insulte notre ministre de justice biso Costa Mutamba ba fleur tala muni monsieur Christian Bosembe ouais c'est ça amutu mo fola na ba chaîne surtout ya babako amona ba injure publique il y a amona ba injure publique il y a soma mi no tient pour ravo c'est fudadu musa za kaivota musamarino mukizomba tu es arrêté alors Mukamata mon plané Carmel Odia je te salue là où tu es. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes vraiment à la fin. Tout ça vraiment la posé cause à la bino pour nous informer bino mais la télévision c'est ça a vraiment tant ou en tout cas tu jamais cause tanio so journée pour na cause à la rana bino en tout cas tout ça to kimaka simayangonga te Casper Film maestro to comme biso na suka bah mot de la fin par rapport à l'émission et puis bah dédicace. Ouais famille bote tenir à regarder sous bon na te Casper Film maestro moi ba mère na toile à tout moment te vous comprendre que toi rabé ba tout moi ba misala moi mikemi que to ngato simba pour que et côté sous moi sans frère au Katana donc voilà tout ça toujours on est toujours là belle vie quand dit ou rien beau s'abonner massivement à la chaîne Nabiso pardon télévision et la chaîne Nangande on a vu nous et puis bien comme on a télévision on a ça musala toujours nani ya bo kebinyoso pourquoi pas na belle vie télévision au place au billet ya kitoko il a mama à tout moment ba bazala satisfait ou satisfaite na kolia yango ba théâtre ya bien éducatif ba tu vas comprendre leçon morale leçon tirée ba tiki o ba bina lokola mazebula kuna moyeza raté par rapport à et puis lelo oyo kotala makambo ezuko mama passe là madame Belve bagi mama passe bandi mama passe bini bandenga so là na bagi là madame Belve mama passe bali miso de mama ba cha to chama iba zo bilo ngi donc mai pesa mama passe ni muto osala mwasa te oh papa modi fuzu beta muto osala mwasa te oyo ndimike vaza sokola mai wana sokola na be mai yanga te mai ya yo moko mena ni sokola ngona en plein na caméra to mona nduta to mona ba bavir mo za banzoto salite nzoto mabe moko bato wana so ba boyse ke sopo yo vanda pena na bango na liboye bazana ba bavir yo mi bangote papa je tire na nzoto wana bona français nduta
Na français le binini vergeture. Na lingala nduta. Ah. Et puis il va terrasser Siko. Il m'a dit la fin. Ah bon ça. Voilà. Attends tout balinga te. Attends tout balinga terrasse performance sur moi la mère. Na terrasse performance sur moi la mère. Je vous aime énormément. Je suis toujours là. Voilà, tout a commencé en beauté, fini avec joie. C'était l'œuvre de votre humble serviteur, le petit-fils d'un bon maître, l'œuvre de casse l'artiste. Je suis Exode Mikebi. Voilà, tous les gens maestro, tous les gens qui ont salabino vraiment musala boyo qui teka nenga zong ici ma réponse naba mituna nangai. Je profite pour dire un grand merci à celui qu'on appelle Esta Morena, la parisienne de Ligue. C'est Joyce MJK, Jessie Moulombo. Et pourquoi pas dire un grand merci à Esther Moussiana. Kerene Ongala Moutunanga ya ba délire. Kerene Ongala Moutunanga ya ba délire. Balobi lelo le 24 avril 2025. Une personne est née, la reine du mois d'avril. En tout cas, la queen de son king F majuscule. Elle s'appelle Shuna Mwangu. Shuna Mwangu, vraiment, prospérité, grandeur et bana vraiment cause à la vie na yo. C'est la part de ton frère Exode Mikebi. Cadeau signé, mon ami Preston Girel Bintou. Voilà, c'est par ces noms ou par ces souhaits que nous mettons un terme à notre tranche d'aujourd'hui. Comme je dis toujours, c'était Exode Mikebi. Le cœur de l'homme n'est pas mauvais car il bat à chaque seconde pour que tu vis. Restez chez vous, que la paix du Seigneur règne dans votre maison. Au revoir. Bye bye. Sikofinga tepo jemima ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya jemima ibele.